À tous ceux-là qui nous suivent, mbote na bandi kunyoso dans atre ba mapendo yangu iko na panda. Manzama pambola. Na musalo zo sala nzambe atombola yo. Mikolezo ko tomo masu makasi. Pauti oloba kombola nga pasteur Guillaume. Et na ina obelo moko ezana témoignage moza très important. Oyo fallait bolanda par rapport à vinangai makambo oyo na kutana nango. Est-ce que témoignage plus important ya olobelango? Eza vraiment très important maman. Tout ce kabana ba se mouver enfin que libota na nzambe et pambama. Pasteur Guillaume le roi Jean-Baptiste belé la pour ba na nzambe babika. Mbola vraiment ça la branché. Makambo na ngina ba eza très important pour na yo pe et comme ma délivrance na kati ya vie na yo. Nebisa mutu moko kindo ki existe ka kindo ke zali mais ça puissante que le notre Seigneur Jésus-Christ. Na ngina biso bala ka moi si pour la sentimenté, babala ka pe moi si pour na kitoko te, babala ka moi si pe pour bi ko lambate. Famille on a kene ko kota na bala ezaki famille o batia loi sorcellerie moi si na kene ko bala tant na ke ko bala et sali ke ezalaki tout ya banoko mais papa leki mais yaki ko sela biso facture to sali mariage ne batno so basalaka mais ko nzoka famille ya maman ba sepela kité ba ki facture wana faki biso mbe to salango facture wana comment papa leki ba ke ko salango bazela ba ko mona mais ko na zu moisi nebitumbe bandi esikawana wala ndo bazaki te amen amen les nazaréens pe to ça été tout pour ça to yeba pe na muzindo et colonie wana au bala des choses avec pasteur na bala déjà nazaki pasteur vous êtes pasteur oui où vous avez tiré la femme oh bande ko bakola na babi papa nzelo zo kene famille wana za mabe makasi famille wana kindoki ya makasi mais le kola déjà motie mekendaki na bo moto motie mekendaki et ko sala ke na ko remarquer moi ça ndobela mais tant wazobela akomoka ba mot de tête mbongo ba dépense et ko kota makasi na kata famille moi c'est comme kolela nzoka déjà réclamation kotaki nzonzi tango ausala ki nzonzi babande ko sala ki nzonzi côté ya famille ya papa loko ba sala ki facture mais na kati nango et sala ki ketan bazo solola moko lobaki bo loko bo pesi taba moko boko baki saka taba biso to baki yango te tonga akoti na kati semble loko maman ba lobate sala pena paralyser makasi abande ko mona mazolo bate alors sali ke abandisko yo à se déshabiller liboso maman pour à se changer alongo bilamba te na douche ala ta bilamba mususu tango alongo bilamba alongo a futa madame ce que liboso maman mbamoko maman lobi maman kamabi ah mona ngozaka mwasi kitoko boy ndemba moko kamabi oh comment to botanga yo muto botanga et puis maman olobaka te comment maman olobi mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata nzambe ya le nazarien le nazarien le nazarien le nazarien bana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le nazarien Pamboli oye mona na katempeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta toko kesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi il est sans pareil, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. La princesse de l'Éternel, chez vous, dans vos maisons, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Toujours à mon poste, comme dit Habakkuk, pour vous servir. Parce que si nous vous servons, nous servons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, omniprésent, omnipotent, omniscient. Encore une fois de plus, que la paix règne dans vos maisons, partout où vous nous regardez en ce moment, dans cette émission témoignage, dont nous recevons un invité spécial sur ce plateau spécial. Il s'appelle le pasteur Guillaume. Donc, beaucoup Messananaye, un témoignage édifiant, vraiment profond de la part de notre roi Jésus-Christ. Là, avant toute chose, j'aimerais me réjouir ensemble avec vous, bien sûr, à travers ces cantiques que nous balance la régie, qui se tient par la main de Alain Kiakala Yves Bolofa. Aussi, je vois, il s'appelle Diego Musique, Diego Mbouyi, hein, derrière la caméra. Nous vont nous balancer un cantique pour la gloire de notre roi Jésus-Christ qui revient bientôt, pour le plaisir de nos mamans. À toutes nos mamans, donc la princesse vous aime beaucoup. Ma pendo yangu na ba mama yote. Iko na panda, iko na ko augmenter sana. Suivez ces cantiques et on se retrouve tout juste après.
Allez, katela. Yambalo ya taba pasteur bakokata. Allez, katela. Bina na yo. Yambalo ya taba ministre bakokata. Eli. Okay, toca a roda. Nazokatela nzambe losako na sesiko. Nazokata losako siko kuna. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozozonga siko, tozozonga. Tikela katela. Nazozonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi libar. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Maman Betty Kokele, à maman Foura Tabou, papa Kaïs, je crois que ces cantiques vous a fait plaisir énorme. Maman Madé, maman Ami, que le Seigneur vous bénisse. God bless ma soeur de moi-même, Nekab, God bless you. Nathalie Moussibou Losako, je sais que tu aimes ça, Losako Mokondietan, Anti t'aime beaucoup. Pourquoi pas la prophétesse Mariam, l'église évangélique, donc église cité Bethel, voilà, évangélique cité Bethel, que le Seigneur vous bénisse, maman Mariam, la prophétesse, que le Seigneur te bénisse. Pourquoi pas maman Marie-Claire Karawa, God bless à tous ceux-là qui nous regardent, aussi ma maman depuis la France, maman Frida. De moi-même, dans Maman Nangamoko Nzamba Pambolayo. Au départ, je disais que je suis avec le pasteur Guillaume. Donc, c'est mon invité spécial du jour. J'aime pas trop dire, mais je dis déjà shalom. Shalom, maman Stéphanie. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce de Dieu. Volume l'homme de Dieu. Je vais bien par la grâce de Dieu. La santé, le ministère, l'église. Très bien. Dieu nous fait grâce. Très bien habillé. Hein? Merci maman. En tout cas, j'ai aimé la manière dont vous avez balancé les couleurs. Amen. Merci. Gloire à l'agneau. Déjà un mot à tous ceux-là qui nous suivent. Mbote na bandi kunyoso dans autre ba mapendo yangu iko na panda. Merci. Na pesi batunyo swazola nangai mbote na pamboli susu. Maman Nabiso Tiffany na musala zosala asa musala makasi au monde mobimba bazoka évangile bato kangola bato bazobika en tout cas maman nzamba pambola na musala zosala nzambe atombola yo mikolezo ko tomo masu makasi et yango nazolinga na loba boy bata mutema likunia batia mutema likunia tepo ozosala musala zo mériter et za grâce yo utapa nzambe et ozana droit à bénédiction po ozo kabata na yo na musala nzambe ezana basi mususu ero bazo luka bazo sasoni me yo kabita na yo na musala nzambe wana penze uti ya mutema na ngai nzambe a pambola yo vraiment makasi nde na ko pesa bino sou merci ndenge kaka mama uti oloba kombo nga pasteur Guillaume na ina obelo moko ezana témoignage moza très important oyo fallait bolanda par rapport ya vie na ngai makambo oyo na kutana nango donc témoignage moko eza très important na vie na ngai na parcours na ngai ya ministère na yebisaka na kumisa nzambe soki nzambe alingai na kutana makamba boye po ayebaki ke yo moko mosusu ozala faible alors tango oyoka makambo esenga
okoma fortifié et puis obika ndiango nzamba ibakike ngabi tumoso na bundiango et osala ke ngana kolongango ndenga nzela nzambe ndenga na longango ndiango nzambe atininga na te yo pe na l'action makamboyo afin que nzambe akene pe kolongisa yo. Donc est-ce que témoignage plus important et le belango? Et ça vraiment très important. Bible peut confirmer le chant. Bon, et ça très important que le pour au moins témoignage et témoignage de salaka mutumso ayoka mutumso amona ayoka na lobanzambe et biki saye mais azana foi ya makasité soki ayoki témoignage te mususu tango ayoki témoignage dikambo salama pa ndeko mo songolo alonga kango napelo kona sambelaka napela kolongango ndiango témoigner salaka to vivre bon nzambe ya solo na kati ya vie na biso yango moni Christ Jésus ti azotambola na mission na ye ezalaki ba obande kolanda ye eza bato ba yokaki na bato ba monaki même zacheti akenaka matili kwa nzete po ayokaki ezalaki na mutu mo babi abikisa bato kombo na ye Jésus Christ po ayokaki déjà témoignage bazo témoigner sur Jésus abi leonga pe na matana tana mutonga zandeni mais tango amoni ke na mukuse makasi fona matali kola sikomo tango akia matali kola sikomo ayiko comprendre ne mukona zaki mukona ye yango so zacha bikaki eza po ayokaka témoignage quelque part donc témoignage ndezo sala makasi bato ba yoka na ba o bazaki ba pagana ba kota nzela Christ Jésus na ba oyo ba yebaki nzambe ba komaki affaibli ba koma bazo makasi yango bible bato baza makasi ba supporter bato baza faible. Merci bandiko tuna pasteur Guillaume Akomina les Nazaréens de kozano na plateau les Nazaréens. Gloire à Dieu ko koma na ngai awa nzamba pambolo mama na ye awa pona yokaki kande tozo mama témoignage na kwa ki témoignage ba bisinga bi en tout cas chaîne oza chaîne moko ya ba chrétien et puis ça chaîne no bato babanga nzambe omoni ezamba liboso na présenter mission awa mais comment na yo tant na monio na mutu na nzambe na mutu wa sentimenté na moni bon nzambe moko et na moni bon nzambe et puis na kena bio na ki instruction na bi place de sengeli na zalango nde ngona poussé par le Saint-Esprit ndenge na awa donc eza bon nzambe et puis na ye na kuti instruction awa pe baga pa pambate soki mutu efo ba mona bon nzambe et tango bino pe omoni na bo compagnie mutu na bon nzambe ndango boyambi ngai. Merci Marie-Elisabeth bakutani bana ba ningani na mabumu na bango enfin les Nazaréens ekutani na pasteur Guillaume tout kabana ba se mouver enfin que libota na nzambe epambwama pasteur Guillaume lokwa Jean-Baptiste belela po bana nzambe babika. Gloire à Dieu nzamba pambola mutunyo so oya zolanda biso na les Nazaréens et kolo apambola vraiment zala branché makambo na ngina ba eza très important pour na yo pe et comme ma délivrance na kati ya vie na yo ni na ngina loba nelo na makambo etali la destruction de la sorcellerie ko bebisa misala kindoki na ngina bisa mutu moko kindoki existaka kindoki ezali mais a puissante que le notre Seigneur Jésus-Christ. La sorcellerie existe mais ko ngamu tunazo teya yo ngamu tunazo témoigner makambo landa ngai okoka makambo nini eleka na vie na ngai nde oko comprendre malam et na ngina yebisa makambo yo omoni force ya kindoki par définition simple eza art destruction ya omoni Jésus-Christ dans Jean chapitre 10 verset 10 le voleur ne vient que pour égorger et détruire. On moto aille pour égorger déjà c'est tuer pour nous détruire donc et pour nous bébisa biloko nyonso. Alors ce qui balobi sorcellerie eza art ya destruction. Sorcellerie so yo côté la vie na yo et ya kapo ebikisate et ya kapo eboma et ya kapo e détruire. Nangina pesa témoignage o ndeko. Nangina bisayo na bosala nzambe. Na bande ko sala nzambe na kimia nyonso. Na koli na famille chrétienne. Une famille au baïbaki nzambe, une famille toujours celle nzambe. Mais tant que tu koli, na eko koma na âge moko. Le corps a comment déjà mon sala nzambe, na mona ki ko vanda bono ezamala moté. Ndela kende ki na s'engager, na lobina kende ko bala. Na ngina bisa mutu moko. Famille oyozo kende ko bala. Famille oyozo kende ko kota. Na ngina biso bala ka mwasi pour la sentimenté, babala ka pe mwasi pour na kitoko te, babala ka mwasi pe pour biko lambate. Et famille ok kokota yo mwasi yo mobile oyo ba profonde pe mozindo ya famille ba famille na ba famille ezala ba loi na bango o bacha na kati ya famille o ngana kende kokota na bala ezaki famille o batia loi ya sorcellerie kindoke uta kiwa kindoke uti na famille ya papa kindoke uti na famille ya mama basangani basali dio ya sorcellerie
ndebe bandi ko dominer likolo na bango nzoka mwasi onga na kene ko bala azaki mwasi ona kati ya famille ezalaki tour ya banoko bazalaka na tour ya bapapa baliaki tour pe banoko baliaki so nga mwasi na kene ko bala tama ke ko bala esali ke ezalaki tour ya banoko mais papa leki me yaki ko sela biso facture mais tant papa leka sali facture to sali makambo nyonso et ko leka na ko pesa biloko nyonso dot to sali mariage ne bato nyonso basalaka mais ko nzoka famille ya mama basepelaki te babaki facture wana falaki biso nde tosala yango facture wana comment papa leki bake kosala yango bazela bakomona ndeko na zwi mwasi nde bitumba ebandi esika wana bitumba ebandi na kati ya vinanga bitumba ebandi nyonso ebandi kobeba na kati ya vinanga. S'il vous plaît papa toke malembe amen po pasteur bazala so babandi boye au moins quand public et tout dit quoi cher. Merci maman. Avant tout que na pasteur Guillaume question pour place au no bal. Amen. Bano bana nzambo wala ndo baza kité. Amen. Amen. Les Nazaréens pe to été to pour ça to yeba pe na muzindo e colonie ni wana obala. Bona kene ko bala na bandundu na ke obala e kolomo bayaka. 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 Na kene ko tombela bayaka. Parce bayaka ngo bazana problème bazalo ko la makamera makelemba. OK. Oui, bazana na côté papa na côté maman baza bayaka. Baza bayaka. Sikoyo na kati na bango na kati bayaka soki oza na famille ya papa na famille ya maman mona o côté za ndeko nani yo de famille ya papa na famille ya maman baza bandeko omona ozo benga o uti na famille ya maman azo benga tata mwasi o kula ozo benga noko ozo benga mama le donc na kati ya famille ya mo na papa tumo kaka o ka o za ndeko ya bazaka ndeko na biso a famille ya papa ya côté maman pa bi ozaka ndeko na biso mais pasteur tout na bala des choses avec pasteur na bala déjà na zaki pasteur vous êtes pasteur oui où vous avez tiré la femme bon maman omoni na vie na ngina pesa bandeko conseil eza bilo mususu nzamba zo révéler ozo sa mutu makasi nzamba otika okende po na ndenge nini toza na volonté permissive eza nini volonté permissive eza mutu bandi osenga nzambe loko nzambe pesanga manga nzambe pesanga manga mubesu nzambe pesanga mbamba mi mbamba tellement mutazala nzala nzamba bisa bizwa ka manga nzamba permettre bizwa manga alie manga lokwa zaki na nzala siko na manga mubesu esimba te au moins tango alie manga na après na pokwa nango et poser préjudice abano libu pasi na nzamba talie nzamba biyombe senga imanga na ba pasteur pe bozana ba biloko ana oui ekoki ko komela yo na sens nini mutu alingi pomba tana comme un état mon père spirituel so bazola na obligé te non aibi singa bi mwana nga ko kenzela tinzela nza mabe bana na nga église babi singa bi nzela nozo kene papa azali mwana ka église mwana église o balaki siko esali ke bana o bande ko bakola na babi papa nzela nozo kene famille wana nza mabe makasi famille na kindoki ya makasi mais kola déjà moteme kendaki na bon moto moteme kendaki na bondeli nzambe et puis na ngina bisaba na nzambe pesa conseil soki esika wana moto boy même papa boy même maman boy yango boni batunaka choix ya mariage te so déjà lingi batunaka bongo te ok tuna papa na ngina bala mwasi moko boy déjà lingaki ata ba biso ga ndoki omona kindoki te obando mone bien wandolo te ga bien obando te kitoko obando te bien pour déjà lingaki donc batunaka soki nano keito bandi otuna nzambe donc ezala bato obande ko bela na comprendre que ça langage ya nzambe mais lokola nzambe alingaki ngai malgré la côté qui le colle en zambalinga donc bato bande ko loba déjà parce que papa nzela nozo keleza mabe papa nzela to bi famille oyo ba ozaki de assez na quatre église un pasteur amona c'est na église déjà pasteur kangi ndobo na e pasteur abanjo kende enfin bobalani opesa bilo nyonso OK na pesi biloko nyonso complet liste na pesi biloko nyonso complet mais pourquoi la liste ko ta papa mutageno zo facture za sœur to yo mutakene ko zo facture ezaki ngai basala facture nga mona kezo mais makambo na ebi makambo ya famille papa famille na mona mona suka film mais na eba kité na ko yoka ngona suka bo yoka belé bo comprendre na ko yoka ngona suka voilà toke na to komana na suka te to yoka nan pasteur alors tango sali ke to ye ko balana moi na nga église et puis na ko mona to bandi ko fana na biso bien église ba moni ba bon papa si abali ba agréable pour to tambola ki malam na bongisi makamyo so mala balinde batu so balaka to bandi ko fana nzoka sikoyo bitumba ebandi na famille bitumba ebandi makasi
Alors na kati bitumba kindoki ebandi ko dominer pe ko régner. Et ko sala ke na ko remarquer moi ça ndobela. Mais tant wazobela akomoka ba mot de tête. Mutu ezobeta bisinga papa. Ma comprendre mutu ebandi ko beta ngai so nazoka mutu parce que mutu wa beta marteau. Et comme il mot bonde liponaye au sali service à prière. Alors que na sebe examen malaria wa ba malaria ezate. Et loko ezate. Mais toujours ça la ka ba prière. Et ko sala ke ay ko bota mo na liboso. Tant ko José na boti mo liboso ba mot de tête ezongi lisusu. Ba mot de tête bandi ko tungisa ye. Toujours sambela nzam. To comment ki bata ko prier, to comment bata ko luka nzam. Là on peut ça moi na nzambe mo conseil. Tant bitumbezo telemela na vie. Et si ka okime les ezaka pa Yesu Masia. Tant on a bandi ko kota profondeur ya prière. Ne na ko mona mbongo ba dépense et ko kota na kasa. Na ta famille, moi c'est comme kolela. Nzoka déjà réclamation kotaki. Côté famille à maman bazo réclamer, bitumba pe côté famille à papa. Nzoka moto tozoki ya kinzonzi. Tant on a ça kinzonzi, babande ko ça kinzonzi côté famille à papa, loko ba ça qui facture. Même na kati nango et ça qui est bazo solo là, moko lobaki bo loko bo pesi taba moko. Boko baki saka taba. Biso to baki ngote. Na lia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Na mona yo. Na chayo na mwamba. Na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pèse au fouti mbongo pour partir à Porto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Tuna eza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à Porto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la poété bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux. Nzoba soupena kinzonzi bongo bo bakisaka taba. Bazu ba saldo wana côté famille à papa. Kusiko côté famille à maman ezani. Eza ke bango ne mutu basaki facture te. Biloko fagi bango basenga eza wana te. Eza wana te o basengi. So côté famille à papa eza ke basenga ka taba moko ba bisanga ngopete me kinzonzi lokwa to zwakaye andimaka makama taba wana. Andimaka. Donc ndenga ndimaka déjà bongo déjà monde ya ténèbres ba valide yango. Bandimaki yango. N'est-ce que ça les côté famille à papa bazo réclamer tabana moko na mère qui ndonga habité côté famille maman bazo réclamer que bango mutu basala facture te bitumba. Alors na kati bitumba na tozo sambela ba prier et ko sala et l'équipe année après 2 ans
il y a pas si malade. Donc comme la 3e année avec ko sous-zemi aboti mwana ya misato. Mais tant que moi d'aller plutôt. Tant aboti mwana mi balé et ko sala ke azomelisa mwana. Ay ko remarquer na libele na ya gauche, a remarquer le ko la mwana saleli ba benga renvoi. Tant mwana saleli renvoi, libele bandi ko filma nzoka zaki bituma na monde ténèbres. Mbala moko e ko former le ko moko le ko la cancer. Ba ki na hôpital tout est hôpital ba longoli ba tofina ba bike e ko sala cancer na libele. Alors to bandi ko prier, nzambe ko bikisa ye. Mais tant nzamba bikisi ye, to bandi ko vendre après 3 ans. Et ko sala ge ay ko zwa zemi ya mwana ya misato. Et tant wa ke ko bota mwana misato, to bandi ko vendre, to vandi bien. Wana akoma ki vraiment na problème maladie, to vanda ki moi bien. Alors ba prier, to semble la kanzambe, to kenda ko lukanzambe. Mais ko koma la terme ko maman na ye, le ko azaka quelque part, maman azaki na problème ko ya AVC. Awumela ki minga sali 6 ans AVC. Alors ici ka zalaki mu comme si avandi abisinga bi papa. Na moni na kene na zonga na ke ko tala maman ko maman la papa no vana siga monter. Maman papa zalaki quelque part na sele. Maman abande ko vana mina lemba. Mais tant sali AVC alongo le pango na vanda zaki ya famille, ba zule ndako mosko ndako ngo zalo ko isolé. Mazaki na bana na mususu. Ndako ngazaki isolé. Siko mu comme si sera abisinga bi papa fo lobi na ke tala maman. Na bi po mezatelo ko maman za AVC azala mutukuna te kende oketala ye nde ayo kende a komiti na lemba na salongo atali mama abongisa se misala nyonso awotanga sali misala asokoli pe mama alati mama bilamba ye moko akena douche asokoli tango aye kozonga akoti na kati semble comme mama banda olobate asala pena paralyser makasi abane komona mazoloba te alors sali ke abandisi koyo a se déshabiller liboso mama po a se changer alongo bilamba te na douche alata bilamba mosusu tango longoli bilamba anyo awa madame siko liboso mama mbamoko mama lobi mama kamabi mwana ngozaka mwasi kitoko boy nde mbala moko kamabi comment to botanga yo muto botanga et puis mama olobaka te comment mama olobi okamenga mwana na mwasi kitoko boy sike mama bandi koloba na ngai bisa mutu mozola na ngai osalaka sentiment na domaine spirituel soki omoni makambo ezo simba te telemela na prière pe côté la mozindo. Alors, et celui qui a dit, maman, ndengeni oka mwanga boy. Maman, comment loba? Alors, na pourquoi azongi, aibi singa bi papa, na comprendre mamba lobi. Na bia lobi nini? Wa lobi ta na uti douche, amoninga akomi bulumbu, aibi singa bi, ndengeni ni mwana ngozaka mwasi kitoko boy. Makambo na bi c'est non attention. Na bi c'est zan zambete. Et ça esprit à monde ténèbres et puis aux années lokotanga lobi bon koti kati na yo ndenge la loba ki bongo ezaki ya solo ya bisinga nino ngokanga mama na ngandoki na bino kanga mama ndoki te mais na zoloba esprit mauvais derrière tout acte derrière tout acte des actes esprit moko za simanango et ça esprit moko etini mama loba bongo nzoka banda wana ezan esprit moko kota kati na ye lokola ya mari de nuit donc bavandi lokola bakomi siko ko dominer mais lokola azaki la kati ignorance ninga bisa mutu moko l'ignorance tue okomona makambo ezo simba te esprit ya monde aténèbre telemeni yo ozo vivre na kati ignorance okufa okota mabele et azaki la kati ignorance abi comment ozo kanga famille na ndoki na bi ikabino nde bosambela ba famille soja kindoki na bisi ba famille soja kindoki mais domaine oyo et comme domaine mozo senga prière makasi nzoka ndenge na bisa ki bongo mati fani bitumba e makasi to vani na ndako koma ki so vanda bandolela na tuni ozo lela nini auto za bien to soani te ko lia pozo lia bien makamne so nazo lela po nazo ka pasi ndi na kutela mama na ngai na situation na moni na zonga na bo malanga libala na vana na mama ti mokolo mama ko bonga après na zonga libala na biso moni makambo ngai bandi nzoka esprit ya monde ténèbres ba yebaki ke lokola zaki na ngana bande ko protéger lokola tango nyonso to bande ko lukande beto sambela na bande ko protéger nde fo ba luka ba épargner ba détacher na ngai ba longole ba tika musika na ngapo ba luka ba enchaîner ya ndenge bisa mutu moko monde ténèbres zo luka achever pourquoi ba zo luka yo ba ko luka ba kabola yo na église ba ko luka ba kabola la vie de prière ba ko luka ba pekiso olanda ka be mission te po ba di ke soko landi okokoppa po ko za délivrance ya moni ba ko luka ba kabola yo na makama nzambe ba otindela ba distraction po ba luka ba kota na kati ya vie na yo mbala moko abandi ko mitungisa azotungisa nga chaque fois na tundi ba tumsu conseil ba msu ba bisinga bi non tikeka ki ne pota msu ko mimboma na bondeli nzambe na sambeli nzambe nde moko mususu na ko libérer na mama ndo okay bo en tout cas bo sala bien
ndeko na la zote pardon pasteur Zéana Zéana pardon quand on a dit quotité hein quotité on comprend bien na comprendre bien na eu comprendre mais ce qu'on est na koki ko digérer OK très bien yo bali mwasi coutumier civil religieux nyos na ndako tant on est sur aux ala mutumo boy au réjour na esengal balate bon parce que moi ça comme ya yo lorsque deux personnes ba balani ba sangal ba comme mutumoko moko a comme ya yo sur la famille na baoto na famille na ba ndeko baza très bien parce que ya yo asengi akende est-ce que moi ça me donne les so non maman au moni asenga kende puis pasteur obi tout ni ba conseil tout enfin nous na mono ka nous za à moins que habite serano ça ndoto mikie quand na mono vous êtes un homme avec lettre H. Amen. Ben on dit mina yo o ko bisa kanga biloko azo ngene na famille na bango. Bon, maman tu faut to atteindre 2 jours 3 jours na comprendre ko la pambolo pour la question. Tant voyez bisinga abi papa na zonga pona kende na vana nanu na mama après na royo zonga. Combien de temps? Bon, ba tande abisinga te abisinga kaka deke pour place bazalaki ndako ezaki mukie place maman ndo vanda. Alors, le col abisenga qui abina qui na royo zonga, mais tellement et comment qui dérangement, tellement à comment qui se déranger. Ce qu'on y est bon anda ko zaki suna kinyate, mais na ki ko tala na bino, a qui non pas maman avant ne fils que quelque temps après à luka moyen azonga nanda. Ezaki séparation te ya divorce, ezaki séparation te na ndenga mabe. Atiki bana na. Non, a ki ko kende le ko ba kena bana. To ba kena bana et ça la dit que tant ba kena bana na chaque jour na ko tala bango. Bon, la Nathalie Bango, na zonginda. Mais na mon akona on sango papa, tozonga na vana mukie na maman après nako zonga. Donc c'était ça. Le col la bande ko s'est dérangé. Talaga moi si na lingi, moi si avant na hernie ça zolela, maman ko ki ko risquer pe OK. Oyokuta moi si tam so mi bomi. Nathalie babilo ko paramètre na bino. Le col a dit ah qui non pas maman, mais le col a dit que l'église a bando ya promesse até. C'est toi nos église attends nous asunga maman après famille le ben. Bon famille nanga vraiment une famille chrétienne au Nazali, famille nanga penza na vie nanga bazana likamoko côté ya koloba, likona surtout que pasteur que je suis, ba yokanga mingi. Alors tant qu'on expliquer na zo expliquer ba bien aimé boye, des familles ba wagi bon. Le col la maman la zobela gravement. Aza malade makasi muto salisa zate akwepo okende na sima na parce que atel quand soit que to la maman bonne et ya kyote bon likanisi ya kozwi la maman bonne maman soki omoni makambo na zoloba batu bazoyo kango kaka soki batu ba vivaki ndenge makambo na zo vivre toyaki kokoma na temps moko ya pasi pe sécheresse toyaki kokoma na temps moko tellement bitumba eleka makasi place on desconne na comprendre tellement bitumba eleka maman déjà mona obongisi bilamba kolata olati bilamba mobosa na lata single olati bilamba mobosa na lata single mokela nzelo bi na lata singlete ou soit na lata chaussette melo kolomoko temo ba kambweleki force monde na teneur bazo kundisa yo siko posa na bango ezalaki bazo luka ba kundisa nga mingi ezalaki ba déstabiliser nga et puis ba déstabiliser moi si dans ba faiblesse wana dans moi si pas kokani pour le bakene na zongi na pas biso donc faiblesse ezalaki par rapport ya mbongo ti pour bande kolia. Nous avons à chaque fois, chaque jour, mais le problème est que le col a dérangé. Est-ce que papa, est-ce qu'il peut permission à Sengi? Papa n'a pas zonga tête, ma bande colle la mi comme tout ça. De la baki non promesse até, après, né au koya kozong. Est-ce que vous pouvez évoluer maman? Oui. Ok, merci. Alors, et ça dit que tant que n'est pas maman, tozo talanaka. Tozo qui bien ermo kwa église. Tozo talanaka, tozo sunganaka. Mais que ça mo comme susu, abenginga. Abisinga bi papa na lali. Na comprendre na zomo lokola na moni makila mais makila na moni eza lokola ndenge bima biso basité en tout cas makila zo bimanga makasi et puis papa soki moi eza lobiaka na ye Nathalie alors tant Nathalie to sambeli na pesi ba totema na pesi ameli ba totema na bino faut kuta na médecin na luki rendez-vous la médecin qui kuta na médecin bisier eza miom faut ba intervenir yo ba sala opération chirurgicale alors lokola docteur alobaki bongo apesi nga monter en mbongo na bandi ko luka mbongo ndeko pasi eleki makasi pasi koti po bitumba bazaki na objectif ya ko luka ko détruire ya nenda bisa muntu moko soki pasi eleki makasi soki bitumba eleki makasi ko kime pa ite kima ka pa Yesu Masia pesa ba solution pe a délivrer bato alors esali que tellement pasi eleki makasi na ko mata ba zamba kande to mesala
na bandi ko sambela nzamba e ko pesa nga possession ya mbongo. Alors tant nzamba pesa nga possession mbongo tozulu ka moyen akende ndeni akutana docteur a programmé abino okoya na moi pour ba intervenir yo. Mais ça qui bongo akomaki na problème azo c'est l'hémorragie. Chaque jour bande ko makila zo bimaye ba ebisinga babi mion pesa la ka bongo. Alors to vandaki to sambela nzambe. Alors ezaki à chaque fois na yo talaye même comme si na ye boye tant na ye bana bazo ya mbanga ba ebisinga non mama depuis akoyaki umeli azoluka benga yo akokate lokwa bana bazamiki siko esalike natali na kekuta tima konamie mama ne pe mopanzi mama lo barate AVC toujours alo barate alo baraka mokolo mwana na ye atikala bolumbo esalike natali na tunia bi papa ndeza na zo yo comme na mona ote lobo mona ngati ko bali makile sopani na kuti makila ndako mobima abisinga papa na mona yote ne pesa comprendre so makila e bandi ko sila nzoto moto et bon m'a rappelé sens mususu donc dans la mise sur la mona susté na nzoto bo akoka susu ko télématé azoko ko tambola té alors ala li na moni no na bengi taxi to côté na kata taxi to ko hôpital to ko hôpital to ken hôpital oyo ba programme ki opération to ko hôpital mususu o bazaki na banque du sang ta na combien hôpital ba télé babi makilé za na 4 grammes au 4 grammes muto akoki ko vivre té muto ko zalaté gloire à Dieu malgré mion so malgré bitumba Zambé abandé ko battre pour protéger. Babi singa babi makila ezana 4 grammes. Faut ba saler transfusion mais aussi na 5 sachets. Alors boluka 5 sachets, sachet moko 35 000. Quand nous avons faut ba saler transfusion siko. Ce que c'était to bandaye premier sachet deuxième, si to comme na 5e luka moyen o akopé sambon. Ndo bandi ko saler transfusion. Bazongi se makila. Alors tant bazongi se makila, et ko sala na makila ba ko zongi se ay ko koma bien. Ay bisa papa siko na bandi ko mona na moni bien. En tout cas, nous avons fait makila na nzoto. Ndé na bina na ken hôpital na bureau docteur, na bi docteur est-ce que moi je libérer biso? Docteur bisinga bina ko libérer bino bongote, ce qui na ebi origine ya makila te pourquoi et ce qui makile bima. Mais docteur bisinga na kani bino lobi bozalawa to ba à côté de l'échographie to yeba. Mais to vandi lobi nango ba côté échographie, tant à côté échographie batali médecin a confirmé abi que eza myome. Faut pas intervenir hier. Il faut intervenir, il faut amener totalement, amener la kisa makila et que ça là que tu peux intervenir bien. Et puis comme les gars kisi nyons, il fallait na somba. Na bandi ko lukambongo, na bandi ko tanga na lukambongo. Monde à ténèbres. Bazo pour des affaires bazo ko empêcher afin que na zombongo te. Na bandi ko beta ba porte partout. Mais le col na bandi qui ko sambela nzamba. Mais ko comprendre les abatu so tambola na nzela zo loba loba mama. Biso la bumwa to ze somoni muto loba loba na nzela. Obi papa za na problème à mutu. Nzoka problème za ba problème wa kutani nango. Ndezo sala ke na nzela zo loba loba. E moko vanda zo loba loba. Ndena ko comprendre. Na koma ki na tambola na nzela. Na bitumbele ki makasi. Monde tele bazo lukanga. Mais loko na sepela nango na tika ki nzambe te. Na tika ko sambela te. Na zo prier, na zo mata ngomba. Na zo pesa ba séminaire. Après jour intervention chirurgicale. Et koki ba côté ici na salle d'op. Ta ba côté na salle d'op, na salle d'op à côté qui na 8 heures. Ba côté na salle d'op, ba bandi ko ba pasolier. Ta ba pasolier ba tali na kati ba moni miomte. Ba bandi ko luka ba tali miom ezate. Mais sikoyo ba zu ba tongiye. Mais ta ba tongaye docteur mo zala kiwana azaki pe chrétien, docteur wana bandi ko sambela. Ba ki kati na ye, ba bisi atala ye na se abasi, donc na ba soins intimes. Abando sala nda je la mota la monique makile zo bimakaka ayebisi ba docteur monsieur bino na mona za na problème na se mais ba docteur ba tele ba bi non aza problème na utérus ndeza na problème alors mbala moko ba bi ke awa na hôpital na biso impossible mais le corps a déjà te passer là qui moi tout ça là transfert exact to tonga ba tongiye mais tango bazo tonga déjà le corps a anesthésié silaki passe leki makasi ne ayeko sala ke na ye moko kati na ye ayoki akufi. Alors, tant que je sur place, son esprit naïe, et puis na couloir, il y a salle d'eau, tant que bimi est dans salle d'attente, c'est si on a la zalaki, batum sou bazalaki on a la zengina fin na kiti nazo prier. Moi je te kobi à 20h, ba na 8h, ti ba 20h, nazo sambela mais tant que aya komi wana atalingai, a moni siko nga nazo lela. Ne peut pas comprendre que esprit sur bimi na nzota moto, esprit akoyi ko mona yo naza na force aussi mayoté. Bato musuku wa kufa esprit tena nota omona yo maza force simbote pas makasa ozonga na nzoto te donc esprit na yebimi mais kuna ba docteur ba tel déjà ba biga kufi alors et ça dit que aya moninga na zolela nzoka na lela tena mane ko intercéder comment muta koti na kati a omeli bato nyusi ba ko motalanga
ndi nazo sambela mais yeta matalinga amoninga na olela ayoki mawa azongi mba na salle d'or tanga azongi amoni nzoto la koti na kati ya nzoto na ye aningani na olia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Farita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela su. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Atika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat pape si mbongo kuna biloko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons la porte à Kosunkayo, à Ozuka Blogolia. Eh, maman Nazareta, Nzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face de l'église catholique Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo ici. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Farita qui dit sérieux. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangata Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mopondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi koleke mapapu masope mafuta tokokesika na elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete